Péchanga en tant que la personne de Péchanga. Non, ça l'a monté. Et si il te vanda, après film Salami, tant on filme on est Salami, na kacha film on retrouve acteur et groupe Simba et Belé na kacha film oyo basali un objectif ya ko finga Péchanga. Na boy kutanga bakombo. Tadi, oyebi ngai souci na ngezaka. Tous à maïele. Vous comprenez? Tous à maïele. Oyebi, les lobes à comédie, bagomo kutana na maman Olive, mais n'a pas objectif nini. Ah, c'est ça. Début, il y a les solos, il y a Marambo, il y a quoi approcher maman Olive, il y a des comédiens et Bandi Boy. Mundirba. Afin de lobby fona sala association moko boye ou eko réunir ba comédiens pour des raisons de business mondir ba wafandia donc yo moto au sala na bandi ah ok makamna loba na changer te likolozo ka mabeleze yo ka donc makamama Olive c'est toi yo ne moto banda nga tem na memba comédien pas maman Olive yo ka place yo ne moto au initier idée très bien tout ça la association moko yo ba no réunir ba comédiens en dehors ya association o izalaka déjà pour na ba raison ya matanga et consort et puis na association na biso Makamu moroté est ambolagana mboga moroté sans politique, sans religion, sans le cinéma obiso salaka. Odinze mo fa titre mo fa double clic. Double clic. Jojo Ngonda. Nze mwana mutasenga kiba komela yango film eza Jojo Ngonda. Andota mwana mastani mo boye bando boa keso babwa Jojo Ngonda bando boa pena ye. Na bi c'est bon, pas de problème, na bandi okoma filmer. Na sisi okoma filmer. Bon, faut discuter. Abengi ya tena masa ya Jojo Ngonda en conférence. To bandi solo la papa to soli na pesi bango idée filmer pas et sili et to kati jina yo benganga bisinga bango idée na bango. Ya filmer wana. Ezali il faut jouer ce film ya mwindu azala loko la Irsil Péchanga. Parce que na minute idée na bango ezali ba yo kana soutenir Péchanga. Mais bazana besoin ba fou la petit moko boye o combattre Péchanga. C'est que bateau va créer c'est des gens de bassesse vraiment. Ah oui. Mais il faut y aller au mot tadingala pas. Moussalo tout ça là oyo tant to loba il faut qu'on respecte vie privée, il faut qu'on respecte vie privée. Il faut biso mon copeto banda qu'on respecte vie privée na biso. Ah OK. Dans quel sens? Moi ça va c'est quoi comment il est? Na biété. On peut aller en Yaouté. Attendez nini. Pour aller à Niaouté. Pour aller à Niaouté. Attendez. Mais awa bozo attaquer tout le monde. Lycée Sami balé na opé Sabino. Omoni yato ina nzinzi. Soit telemi likola nie konyata été. Konyata été. Po orobeba. Yondo robeba. Continue à insulter. Mukobo nyata nie zali. Les Ketchou et pas Yabatu Belé. Aza Star ou Azali. Évidemment, pas Nangaza Star. Mais pas Nangaï. En première position, les Ketchou a Leki Nangaï. Donc, les Ketchou a Leki Nangaï. Très bien. Et Bela Maramusu Sunayoka Angokaka. En dehors de Leki Nangaï, Ngamutuna Mimi, les Ketchou na théâtre. Si aujourd'hui je dois dire ça. Luka filmé on a. Filmé on a titre. Double clic. Comment filmé on a Yamodé. Mouta comment filmer on a modé. Na bisa benama sana moni kopo parce que liboso filmer là na la na bi kopo so na sali ngo ana rotira pe na 1000. So mukie 1000. Par rapport à un film non parce que le roi film ça demande ya Jojo Ngonda c'est on a Jojo Ngonda zo chambongo azo pela. A pela o chambongo. Na bi sere awa na robeta pas faire payer à 1500. 3 jours de tournage. Après il y a un montage on a lié bien. Mais le rôle d'un objectif, c'est la Péchanga jeton dans sa tête. Mais film mané comme maman. Après on Péchanga à Tindaki banani pour ba finga ba collègue na ba comédien. So critique eza sur la personne il y a Péchanga. On a bien faut ça nande fallait loba kata ya zazoba. Donc faut pas faire des débats comme ça. Mais je te dis. T'as dit hier parce que t'as dit non non moi je suis catégorique. Donc faut ça open fallait loba. Comment il va tout mususu faut éduquer bango nande mususu. Je t'avais dit batiko finga. Batiko finga ba comment au sala siko analyse sur ba film. Est-ce que le roi za makamba oyekola. Bazo ba tenenge ni photo sala analyse ya film. Allô les
amis, coucou, vous allez bien, c'est Sua Stone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yara na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question. Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya ba to luka to yeba na to yara awa. Boya bele mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. On en zota 0 centime. C'est juste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bandeko Balandia, émission Haut le Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadingala Pamoussala et Benginga Lissous, comme d'habitude, vous savez, Bisotozala, toujours derrière actualité, derrière Makambu Yamalamu, pour nous informer, on attend réel, to Zoami, na République démocratique du Congo, plateau, Toza Bongo, na Fiki, na commune, il y a Lemba, Bisikaboni Tozo, Kosala, Moussala Nabiso, une façon de vous informer, une façon. Yo même la bino makambo bino bolinga kamingi oza la ka droit na bino c'est-à-dire devoir nanga ya osala la bino mosala ona ndenge elongo bani bandeko balandi moto epeli lisusu na ngambo ya ba comédien na zomi tout na ba question mama Ursule Pechanga asala mama si la problème nini pour lelo nuit et jour bandeko nyonso balobelaka maman si la bazalaka toujours derrière pour insulter la personne ya maman Ursule Pechanga. Maman Ursule Pechanga, est-ce que maman Ursule Pechanga a méritaka respecter? Est-ce que maman Ursule Pechanga aujourd'hui azalaka kaka oyo il faut azalaka exposer, négliger, dénicher, qu'on touche à sa personnalité, à sa dignité. Donc yangone mutu donc azalaka malamu na émission to koluka moyeto solo na bino. Je vais recevoir un grand monsieur, il a une tête bien faite au nom de Dieu merci mon dire pour intime au balingakaya lobby noko to mekoya to mekokuta na to meko solo la to meko sala analyse ensemble et justement après mon dire awa Bozoyam Siyambe le Terminator s'attendait Yepetoza Dana Sije Moussousou Tokoluka Moeto Solana. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous papa, ça me va droit au cœur, Papa Jean-Pascal Leka, au Bongwana, maman Bijoun Ketani, maman Bijoun Ketani, maman 90% en tout cas, maman que le bon Dieu vous bénisse, la famille Ketani, la famille Leka, je vous aime tant, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mabakala Nzinga, mille respect, un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, un grand merci à Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci à maman Émilie Seti, mes sincères condoléances maman, que le bon Dieu vous bénisse. C'est le bon Dieu n'a pas ça qui est pécandé Moutouazui, Bandeko Balandia émission Oyo, maman Yvette Mbang n'a pas si bino mbote. Le maire fan, le maire abonné n'a pas si bino mbote bisika ezwami bino boyende na kolata chapeau nanga pour vous dire nous sommes au-delà de 217 000 abonnés. Film Nabino, ma belle-mère, Ezoke qui toque avant Nazwana no Mundirba, Tozo Ngangambu ya régie, Tozo élément et puis on se retrouve tout justement après pour Tokota Mundirba. Merci beaucoup. Calme-toi, s'il te plaît. Na kamana ngeza bandeko na ngeza kajita weza kabezi na mobile na ngani mtako mali pasa na ngana mama biso ngana batute karibu je comprends s'il te plaît. Calme-toi, ça va aller, ça va aller. Hey, maman, ça va aller. Maman, ngamna insiste que ya awa. Ngamna insiste que ya maman. Merci. Na ukalo kwanza mami lo mama zeloni. Maman tira merci. Aussi ça m'a loba. Mwinde makarina lo. Zamba ebi motema na yo. Ça ya opesa ndekone conseil, mais ndekone muta décider. Décision, izaka na maboko mobile na. Sikoyo, pour décision ezala favorable na yo. Ngana oyebiso tia mabolongo na se. Ngana oyebiso luka nzambe. Makambo eza ba problème ekomi spirituel. Ozomona makambo ezaki na A ekomi na B, makambo ezaki na C ekomi soki na nini. Yo zo continuer ka olela nini. Voilà. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a ici. Bon, on est déjà que je suis avec mon dire, Dieu merci, intime, bengae, mon dips,
pour Nabiso Tozala na mingi en tout cas à manquer biso temps ebele ba mikolo ebele à manquer biso lelo aye to luka moto sala na ye ba analyse sur beaucoup de choses oyo ba to ebele ba zala qui n'a besoin ya savoir na ye na connaissance na ye wana pe bo tu ko la film na bino ma belle-mère film oyo en tout cas jusque là ça va nzambe azoko sala grâce nous sommes au-delà de 217 000 abonnés en tout cas c'est grâce à vous. Vous continuez toujours comme ça la confiance na Belle Vie Télévision et puis dans mon salam là mon maman azoko sala mon dire bah bonjour. Bonjour Tadingalapa. Bonne santé. Ouais, ça va très bien. Mambo belé les qui hein, ba to belé ba luki yo ba bénéficier na savoir na yo mais au mon anité yamsi yambe. C'était dit à quoi mon ami? Donc d'abord j'allais signaler, d'abord je salue m'abonner sur Top Média Télévision. Merci beaucoup. En tout cas je vous ai manqué, je n'étais pas là. Dans le cadre il y a anniversaire Nangaï. Très bien. Oui, il a le 19 juin. Cette fois-ci on s'est décidé qu'il a fêté en intimité dans Nanzambe. Ok. Dans intimité na ba Coco. Très bien. Donc il y a une méditation. J'ai pris le temps, il y a prié, j'ai pris le temps de méditer. Très bien. Voilà, je vous suis revenu et puis mon zongi très fraîche. Très fraîche. Très fraîche. Voilà, au retour de film Nabiso, ma belle-mère, il y a les abakouk, ça la promotion, il y avait insultes des personnes vivantes avec les insultes dans la bouche, beaucoup de personnes se disent que le film est allé échec. Présence à Ursule Péchanga et ça l'était. Tu es belé, il y a un film et Longo Banete. Lorsque tu as suivi ces films, en termes il y a revenu yo en tant que aussi créateur il y a YouTube. Tu t'es dit quoi d'abord? Na fond, na forme. Bon, d'abord j'avais dit ça et je le répète sur ces mêmes plateaux. Très bien. Si la Belle Vie, Péchanga, Dinana, baza parmi actrice. Oyo bazo sala fierté, il y a Moussala Oyo. Très bien. Et puis bazo faire avancer en Très bien. Surtout vraiment pousser bouchon très loin. Ceux qui critiquent Ezalaki peut-être na qualité à image, ceux qui critiquent Ezalaki na qualité à casting. Très bien. Ça dépend. Est-ce que Ursule Péchanga le connaissant à rendre rôle na Yemabe? Je ne pense pas. Ah oui. Ceux qui critiquent sur la personne, il y a Péchanga. On a bien fait ça pour nous faire le bar. Il ne faut pas faire des débats comme ça. Mais je t'ai dit. Tu as dit parce que tu as dit non, non, je suis catégorique. Donc il faut ça pour nous faire le bar. Il faut éduquer les gens. Je t'avais dit, tu as fait comment la analyse sur le film. Est-ce que le une photo ça l'analyse il y a filmé. Ah oui. Cook inconscient ou conscienté pour conscient bazali ou inconscient. Très bien. Ça l'analyse à film boy. Bota la scénario, bota li casting, bota li qualité, il y a technique. Botali ceux qui va rater dialogue parce que déjà ils sont dans le film na biso ba dialogue dans la majorité des cas to commenter to orienter au kana tournage. Donc critique il y a œuvre artistique bah ça là on a ba point wana et non yo lo ba o d'ailleurs kutu ndenge boche nani Ursule principal yombonde et salike bon film est à la mité. Moi je suis créateur YouTube. Déjà ce qui épisode Moko. Déjà épisode Moko. Tout ça non calculé. Épisode Moko. Ce qui déjà un jour Moko. Na 24 heures et ça lit plus de 100 000 vies. Est-ce que il y a ici combien en termes d'audience et puis en termes de recettes? Bangonde bayebité papa. Combien en termes d'audience et puis en termes de recettes? Ma flèche nion sur l'écolo. L'écolo. Et puis ils ont couleur vert. Ma flèche nion sur l'écolo. Donc bon, il faut comprendre bango. Bateau va critiquer sur la personne il y a péchant à pas jouer dans film batiki ko finga makamususu ba ye ba bi bon loi bato mayele oyo batiki la biso tantôt ça banalise abuzoba ba ye ko ça banalise ba la biso to critiquer des ba œuvre. Très bien. Mais si ko tant ba yo critiquer œuvre faut comprendre ba bazo ye ko la ko critiquer œuvre. En tout cas oui bazo yo ko critiquer ba œuvre. Bon, donc pour nous critiquer œuvre, élément n'a pas si bien bota casting, bota scénario, bota la qualité technique, bota la dialogue, voilà. Jeu d'acteur aussi. Jeu d'acteur, voilà tout ça. Sur scène, yango voilà. Voilà. Aux alakité mon maman, Mboka ezikaki, ndekona yo
ndeko na biso ndeko da Costa alekaki ya betinzete pena na mai e kabwani na leki na yo ndeko no pe lekechu oyo okomelaka ye pe ba filmer des fois pe do sala la gaye mosala pona misala ya bosoto o biso tozo ko telema oyo baba ndeko wana bazalaka na double facette sortie médiatique nano ya Da Costa yo en tant que Moutouamayele parce que beaucoup de personnes dans le bien était Da Costa ne pouvaient pas se rabaisser jusqu'à ce niveau qu'on répondre les incalcitrants ba na niveau na yete ezali ko pesa bango autonomie monopole ya ko continuer ko sala ba bêtise na bango yo en tant que Moutouabwania analyse nino ko iko sala pona ko sunga bande ko na biso bazo ko landa biso. Ok, merci. Thomas, d'abord, on a sorti médiatique, il y a Da Costa. Oui. Da Costa, les connaissants. Tout ça, moi, choc, il y a idée. Plusieurs fois, on a pris langue avec lui. C'est quelqu'un de très intelligent, d'abord. Les Ketchou, chaque fois. Le problème, il y a les Ketchou. Nous avons traité en la télévision T. Pour quelle raison? Les Ketchou n'est pas il y a battu Belly. Aza Star ou Azali. Évidemment, pas dans Aza Star. Mais pas dans Ngaï. En première position, les Ketchou a Leki Nangaï. Donc, les Ketchou a Leki Nangaï. Très bien. Et Bela Maramusu Sunayoka Angokaka. En dehors de Leki Nangaï, Ngamutuna Mimi, les Ketchou na théâtre. Si aujourd'hui je dois dire ça. Ah, ok. Donc, na théâtre, Ngande na papa naï. Ah, ok. Donc, Yomuto Mimi na télévision. Voilà. Donc, Ngande na Mimi na théâtre. Ok. Tu vois? Donc, quand il y a traité ma caméra na plateau pour n'a même conscience nangaï et ko interpeller ngai et yeb sanga yete yé bozan ba numéro na tongo sikoyo to kumana. Donc bozan ba numéro. Très bien. Ndenge na yaka so likambo sepe singate na yé na chambre na crack na fungoli na koti. Les tu yo kena likambo na bongo point. Oh mundi ba yama comme na besoin internet. Pourquoi? Parce que moi j'estime que Tisikoyo a considéré que naza ya nae. Mais si je me mets à la place de Da Costa en tant que Moutou, n'a habité pression ni n'a subi ça qui n'a les Ketchou ou Salaki qui a dévoilé certains secrets, certaines cartes plutôt j'allais dire, certains secrets. Peut-être qu'il en a eu ras-le-bol. Il fallait se dévoiler à Zamoutou. Mais moi je dis toujours le devoir d'un roi, le devoir d'un intellectuel va au-delà de sa volonté d'agir. Donc, d'accord, ça soga mitchaki pena na place où fallait le bapina na zuba pété na ya aigle na tchemoyi. Da Costa ne pouvait pas dévoiler secret wana na télévision. Je sais comment ça se passe. Moutazo attaqué yo na CC, mais soyez na télévision à lobby bien na yo. Peut-être que c'est passé par là. Mais le roi Zaghi Bitumba Libanda, parce que avant sortie médiatique, il y a Da Costa, les Quechua à l'Obaïno Makamobo était sur Da Costa na télévision. Mais na coulisses, j'estime qu'à l'Obaki, il y a un qui est Da Costa. Finga qui est na télévision. Les Quechua Finga qui est na télévision. Ouais, Finga qui est na télévision. Moi, maman, ma papa et tout. Beaucoup quoi. Oh, Finga qui est avec son couplet et tout. Donc voilà, yango comment qui n'a ras-le-bol. Aïe, à l'Okamoye. Asili Sakaya Likambwango na télévision. Dans la télévision. Donc le roi Bané na télévision, assisté na télévision. C'est de coup. Donc oh abeti c'est de coup. Mais connaissant Da Costa na bagage naie, bah je comprends. Pour protéger son mariage, son moutalinga protéger foyer naie, il est capable de beaucoup de choses. Tu vois? Azwapina te na zub na sambe la ramène, na zuno bible na tchena mupanzi. Ay comme maramfona ke na ngona ndenga nzoto. Da Costa s'est défendu comme ça. Mais dans une autre temps, il y a sur la Magamango tena les Ketchou, mais dans une temps, il y a sur la Magamango na Da Costa. Parce que na soleil na Da Costa na privé. Yo erosoli na Da Costa wana ngape na linga biloko aboyo. Yo erosoli na Da Costa. Da Costa alobini sa motivation était quoi de venir à la télé liboso ya batu ebele pour na koluka moyen ko mettre fin na situation parce que jusque là il faut que tout le babo solo depuis l'apparition ya Da Costa Siko qui m'a peine total et koti qui m'a peine koti yango wana bilo misus il faut que beta kango na ndemo bo beti na gauche na droite na beto vrai qui boit tout donc et kango mbanga
bon Erio Solina ye alors on a Solina de Costa Monico solo la ya yonde o se gabe olinga do ko sabisote te na ko sabinoti ba yebi yo na bien que non là que ça va message na raté na da Costa mais tant que solo libre au moins que solo ba intellectuel les aura plus na ba conclusion et na ba solution. Non mon cher comment est-ce que bongo non il fallait que ne bongo pour que les Kambango et si là. Heureusement, il a vu avant parce que au moment après sortie médiatique il y a Dacosta. Tant où sortie médiatique il y a les Ketchou et Salami et Racheba vidéo Kabimana Dacosta. Dans l'analyse moi je me dis échoué pourquoi? Parce que à hauteur que Salango na Saratola, na Bimana Diego. Batbamoni a écomi monotonie. C'est que c'est que ils en ont Bajio Sali. Mais moi je ne vais pas trop entrer là parce que pas quelque chose à dire. Maintenant Dacosta to 8 ans il a critiqué mon tété. To 8 ans il y a un gars yebisi parce qu'à chaque fois Azarana makambu yaboye. O bardaga soge leki na TV to komanaba. Et puis si on a commis bonjour à Ebike, muto alinga bisanga likamo boy. Très bien. Muto alinga bisanga likamo boy. Voilà. Mais tu critiquer les gars na yebisi au fois ça la prochainement yé pas yebisi ngai que fallait na ça la bongo pour makambo yango et si là c'est tout to pesi raison pe ndenge makambo et sili so cité makambo silité parce que na uto tala susu na moni ba comme isu na pechangati non peut-être non tozo ya wana ouais tozo ya wana mais pour na Dacosta au moins avec son foyer siko tu sens que Kimia de côté il avait raison d'agir de la sorte. Oui, il avait raison. Il y a un homme qui a coupé, ça y est raison après. Les hommes qui sont au traitant dans ma lembe simité, il faut. Ok, on a un deuxième serre à s'attendre. Après, on a un balisé, on a l'ongle salité. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. On est au Landia Top et Télévision. Bah, mettre le bazar. On a évité. Bah, mettre bazar, bah, attends l'émission. Ok. Et t'as les mappés, hein. Ah oui, hein, voilà. Maître Adela que je salue, il y a beaucoup de Maître Adela. Maître Adela que je salue. Voilà, donc émission mais en tout cas, j'en profite pour dire un grand merci aussi à toi Aurélie Mafouka Aurélie, merci beaucoup. Tobe Takali Solongo pour le cours de bonne conduite. Voilà. Makambo et Lekiwana Ndekonanga merci mon dire babino ba comédien Lelo tolali tolamuki problème tolali tolamuki problème nazo comprendre les sous-sautés ba bo ezanine boza emballé na envoûtement na bilakeli mabe na makambo mabe to ezali problème nini tolali tolamuki les sous kaka le même batou les abakou wana les sous ba même les biso dossier ya papa papa na biso vie de loin o okutu na makambo do azala kana les sous-sautés que moi si na ye et si bakabona mais ba ya koloba na télévision té est-ce que ezali important aujourd'hui quand quelqu'un se marie avec sa femme baswani ou bien bazui moi ben différence moi bo il faut ba les kana télévision ba ya kopé ça va compte rendu et pas ya batou ya YouTube. Bon, à moins que cette information ne soit pas vraie. Si cette information n'est pas vraie, c'est que bateau va créer, c'est des gens de bassesse, vraiment. Ah oui. Mais il faut y aller au mot, tu as dit Moussalo tout ça là, il faut qu'on respecte vie privée, il faut qu'on respecte vie privée. Il faut biso mon copé to banda qu'on respecte vie privée na biso. Ah ok. Dans quel sens? Moi ça va dire quoi comment il est? Moi na waze kwa kumwene ata moko na ebi komo tu vois sikoyo muna mutana nenga mema makamuna ye to banda o déclarer awat pasteur Michael Mbai mbaya botika vie privée na ye makamuna ye kana TV tant ba kabone na moi ciné ba yaki nango na télévision tango ba a récupérer bana ayaki nango na télévision sikoyo yo lingi ba basa analyse te point. C'est ça maintenant le problème. Ngai ya Charlie et pas ngai ngai batte bela théâtre na fani na bango avant na banda théâtre nga théâtre za kati na banda rêver na sa théâtre nga banda tanga chiki nga ba kotsanga na théâtre yo yakanan pas grand frère na Kanto. D'ailleurs mon carrière je l'ai dédié à lui quand on m'a vu tout Avatar donc je salue yem tasimanga isinga yo bandi sa kala yo bandi sa théâtre yango mon appétit le na koma ba filmer so moni longi na filmer c'est que na bengisa tadia été théâtre ezala pena te ke il faut na sa théâtre. Ah oui. Voilà siko ngai baya Charlie pananga baze bayaya le roi m'a dans la télévision non pesa conseil bon na télévision au moni
ndenge Kofi aloba balakisaka moi c'est pas ya mutam pas coûter tu vois quoi mère balakisaka pas pas coûter donc c'est mec qui n'a biso mata à comme on est tout le temps concert au mata c'est pas mauvais ils en ont goût mais tangu ondimi kozwa risque wana moi ça za na millier ya babwa ke libanga basala boy babwa ka basala boy so makamba boy komi il faut faire face comment papa non mais il faut tant exposer moi sinangai faut yeba ke bato pe bazan besoin ko tsambongo na YouTube bon ça ka maramba boy mais eza mabe siko so eza maramba lokuta parce qu'il y a des loin alekina banzele beleti le lo pour se rétablir très bien il faut vraiment au Jimmy Bokelo loba faut à cœur dur pour nous créer vraiment situation moko ya boye o éviter beaucoup créer les vieux na dépression aller lelo to souhaiter te so likambuto moni mino boye na matanga ngelo no senga na ya na ngai Charlie vit de loin très bien a retiré maman na biso na millier a retiré ces mecs qui na biso na millier je crois que et continuer mais avec le temps et bunga parce que comme moi c'est oisé que y a na télévision t'es pas battu bien monter très bien comme moi c'est oisé que y a na télévision elongi ya moi ça fait retile lo bazwa kangote voilà aigle jaune na matanga nde battu bazwa occasion te baluki pe ba monika masque ye voilà donc ba moni bien ceux qui ont mis vie privée na yo na millier yeba ke masolo na ngope ko beta makaka na millier très bien donc il y a de loin force à toi aux autres qui courage au bali semé qui nabiso le lot ça évolue tout le monde qui stabilité côté malgré ba maladie nyo sur l'équipe malgré ba problème nyo sur l'équipe le lot stabilité côté tout le monde bana nabiso ba diplôme ko doit dépasser mon ko diplôme mon ko ba auto collé donc et là qui c'est que c'est mec qui n'a biso quand même azo elle avait trouvé une bonne femme disons tu as trouvé une bonne femme très bien siko elo non senga kaka retirer na millier très bien donc polémique oyo aux star vie de l'os star yango ebimi bongo mais bino bat bofana na sima ordinateur pour na ko luka ko créer makambo sur ba via batu très bien boza bazoba ah oui donc toi qui non musikati au fali pena loba kata ya zazoba nessa ba bando changer ba position to intervenant qui to moni ba comédien quand même et aboutir ba comédien ba ke na prière lelo sous d'Acosta ya lobby nga momono kimi koti ba attaquer siko pechanga yanga loba chaque fois mutna mutu fois ba okanga ba mbwana ye très bien il faut yeba okanga ba mbwana yo po ba soite na lobby te kezaka na kotasila mais yo likambo ya bambwa oyo non parce que tu peux koloba en général mais bakozwa ngo kana angle moko boye bakobwakela ngo kaka mama sila e koma pe baba ndakozwa yo mundir batalaka nde toza babambio na miniature bakyo luka papa na mama na bakoko bakufa na bango il faut faire très attention na likambo siko tadi mutu zelano langage on pesa malamu penate tadi ngabilo muso ya mo seksa ngai mudalinga te babengeni ama oyebi mututu alingate so ebisi nyama osepelate mais so ebisi oyoka mutu alingate babenge nyama owa bena ngana lion za mututu nyama siko so mayele na yeza comparer na oya mbwa siko photo lobangoni na lobby te ke mutu wana za mbwa très bien c'est eza babenga ngo figure de style donc mutu so babi kanga ba mbwa na yo laksi kanga bateau yo dressaka kanga bateau yo dirigeaka bateau bagato toto voilà voilà merci beaucoup yanonga baliseur s'attendait déjà betaki yam sa beta s'attendait naika na baliseur na okomba salite quer dire voilà mesdames et messieurs elle s'appelle Aurélie Mafuka yaba Aurélie président bébé maman Nathalie Nana Mosibu Angelos Karwan Fatou de Conti Makia Kumba Madeline Aketa Sol Mbemba Tata Poefa Pekato Jenny Beta industriel Nzambe Azala Nabino Bisika donc Zome Bino to continuer na émission Nabiso avec mon ami Dieu merci Mondirba mais Mondir to lalika to la mukika place to kenda kolanda ka place to yokaka
bandeko na biso ka il y a les abakouk jusque là na yebi place de torochité ba outi ko bimisela biso awa na ba audio était Maman Olive a chassé ba comédien nyonso pembeni na ye. Voilà, Maman Olive a continué à se voyager na ba comédien selon au biso toyoki et pas ya moko il y a les abakouk que je cite en passant de comida batindeli bango nyonso ba message mo yebisa bango a continué à se voyager na moto ata moko te à part quelques journalistes oye à kotambola na yango parce que trop c'est trop kofinga eleki ba toucher trop na personnalité ya mama wana. Lorsque yo oyoki yango et lorsque tu regardes ça, est-ce que ezali une bonne décision pour maman ou bien ezali juste une façon maman aluka à se débarrasser na bandeko parce que sa personnalité ezala touchée? T'as dit oyebi ngai souci na ngezaka toza mayele comprendre toza mayele oyebi lelo ba comédien ba komo kutana na Maman Olive mais na ba objectif nini. Ah c'est ça. Début il y a les solos ya makambo ya ko approcher Maman Olive ya ba comédien et bandi boy mundirba Afandia lobby fona sala association moko boye ou ko réunir ba comédien pour des raisons de business mundir ba wafandia donc yo moto au sala na bandi. Ah ok makamna loba na changer te likolo zo ka mabelezo ka donc Maman Olive c'est toi yo ne moto banda nga tem na memba comédien pas Maman Olive yo ka place yo ne moto au initié idée. Très bien très bien tout ça la association moko yo bando réunir ba comédien en dehors ya association o izalaka déjà pour na ba raison ya matanga et consort et puis na association na biso Makamou Morote est un mbola na mboga Morote sans politique, sans religion, sans le cinéma au biso salaka. Sans culture. Cinéma na musique ils en a force sans culture tout en général. Oui. Na boina les ebamsus. Très bien. Na bi association oyo to se tracer ba objectif mi ba grands objectifs mi balé. Ya liboso. Tout ça la politique nini ya koteka ba œuvre na biso mais tout ça la yango ensemble na dynamisme moko. Deuxième objectif to approcher ba politicien. OK. Le comédien doit approcher le politicien. Comme association Ezalaki réseau des artistes. Moi j'étais le président, mon ami Aza Siko Nakin, Azara na Belgique, Arsène Kombozi je le salue, Siko Azanakin, il est secrétaire. OK. Tozo luka place au siège. Toge luka master on anda betengal so toge no luka ano sanjo. Ano sanjo apesi biso place na fikin na kata fikin na amphithéâtre mais na condition to chaye na comité structure. Na kata structure. Na nommé relationniste. Ano sanjo démarche à liboso a memi apporté association a memi biso epa ya Jean-Pierre Bemba. Maintenant, on a mis association par Jean-Pierre Bemba. Déjà, on a une pression. To ligon na maramba théâtre. Il faut zonger la classe. Il faut tika. Na insista qui et simbité ngana CD. Ano sanjo tika na association na vision ngana trasaki. Ano sanjo même pas Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba katani na élection en 2006. Né à Los Angeles, ma association vers 2010, et pas Maman Olive. Il m'appelle chez lui. OK. Aïbi Singaï que yaya Boroyo ils ont bien. To chapwa idée eza idée na yo. Na boye qui déplace mon sousou. Nga déjà na président association pour une association. Très bien. Mais le rose aramaël na lingi ozonga na association mozonga le roi secrétaire. Yaya voyage na outi boy na na zo enveloppe à 10 000. Et sololi. Et sololi. C'est wana bisoka ba passion ya makambo sousou ngai. Na mona makambo ya ex-président peso kene moi bongo na okota na ngate. Ndé à nos sanjo, ndé à memi ba comédien. OK. Objectif ya ko approcher ba politiciens zaki nini. Parce que na mboka tout na monde, cinéma est ambolaka te sans appui ya ba politiciens. Ah oui, hein, c'est ça. Sans appui. Financement et que le ministère, le ministère de la culture et tout, donc voilà. Donc voilà, objectif est zaki bongo menga na kamwaka. Na boy ko pointer ko pointer na ba vie na biso. Association na tango ekomi ya no sanjo keti ya no sanjo salima kamna ba vie musu batikali. Mutu to ke kuna po ba pesa mbongo ya compte na ya poche na mais mutu moko te azu idée à ça là débat moko pour intérêt général. Bon ezaka so beaucoup fi Maman Olive a kundeli bino bembe. Soko beli Maman Olive a tangisa ki legi na classe. Maman Olive a tangisa na classe, c'est bien. À ça on a générosité. Mais
et contribuer na nini pour na corps ya ba comédien. Ache quelques comédiens appuient. Ache quelques comédiens appuient. Bravo, maman on a mouté manaïa générosité. Asungi individuellement. Mais pour na corps nyonso ya ba comédien et apporter les bango nini. Oh, bango nyonso maman Oliva bimisaka wana. Ce qui te garde qui ba objectif oyo ngai na tika ki tango na longwaki. Lelo, toi na chaîne, il y a télévision na place ba foutaka ba comédien bon. Chaîne ezaka soki o remplir ka ba so remplir ba condition mais ya yango na zo ebisa yo moni faut za mayeli. Na ye na bundani na masamo Patrick Chioyo, nous avons créé PSTV. Notre objectif ni ba comédien ba diffuser au Félé. Et souka ndeni bolo yeke lelo boloré mutazo liambongo ya cinéma ya Congo, muto liambongo ya cinéma ya Congo ko le ka boloré azate. Maman lui va en bénéficier quoi? Soit c'est retirer ou perdre nini. Ba comédien ba sala propagande ya Kabila en 2011 ba suka awa na nini comme on dit to kutana bango awa na comme on dit poma tete bango nyonso ba kima po ba beta bango pa bato bando marché ba contribuer nani to ça sérieux soit c'est retiré c'est retiré et puis moi j'encourage yo anisi ndé maman lui va payer ça bato ba 10 000 ba 15 000 to kaka to yo kaka au moins ça mon ndoi kuna zo 25 000 mon chapeau dans une chaîne il y a TNT chaîne na TNT ça coûte combien? C'est moins de pour nous signal na ba documento c'est moins de $20 000. Oui. C'est moins de $20 000. Oui, oui. Donc so to bito ke na ba calcul tocha à part mikanda ndegoli ombon. Donc maman lui va zo bénéficier nini? Parce que ce qui ba comédien oya sunga bazena besoin tout ça là honneur il y a ba œuvre oya salaka très bien lelo tunga tout ça là na espace culturel parce que tunga to ko matina ba point na tunga tout ça là na comment on va utiliser na bosani place oyo so mutaza na projet na moko ya culture ake a défi mbongo à réaliser cinématographique non industrie des en terme mo ezalaka OK yo défi mbongo pour réaliser œuvre na yo tolinga ki tozala peut-être lelo na ba Netflix tolinga tozala na ba plateforme parce que plateforme mo eza awa à part YouTube à part Netflix plateforme mo eza awa dab ya plateforme ya congolais moko tonga tozana ngo pe ya biso ba comédien place bato batalaka contenu congolais mais lelo boloré mutazo bénéficier na cinéma congolais parce que je sais que ebine tinga que Canal Plus eza ya boloré ndemo na easy maboke TV eza ezoko ça combien nyonso donc c'est compliqué ba même personne oyo lelo ba réclamer que maman li va bengani ba comédien ce sont les mêmes personnes oyo ceux qui comédien kufi to kufeli mamoli va ya pesi biloko c'est que poison zo tchela bango to biloko tchela bango ndezoboma après bon babandi suko finga ye en fait so moni maka mususu ndena yebisa okaka zo baza zoba. Merci beaucoup Tokomina étape Suka Ursule Pechanga encore une fois exposé on touche maintenant à sa personnalité. Toujours il y a le nom de Mama Sila derrière et aussi toujours bato bayaka na makambo c'est les abakoko Air Hollandi na ba intervention ya concert na biso azali na mboka ya Afrique du Sud na makambo nyonso alobi mondirba tu as retenu quoi et réaction no ekoki kozala nini mon cher omoni tadinga la pa mon ami ngana beta masolo oyo mususu eza masolo bato ba ebité très bien nena beta li solo mo en 2015 ou 16 to tourner na autre ça film moko irresponsable na ba vie de loin et consort mutu mo abengi en fait masananga Julien Kitenge qu'on connaît producteur ya Yamado Amiska Prod parce que je travaille avec lui, j'étais le manager de la maison Amiska. OK. Abenga bisinga mundi banana cop mo boy il faut qu'on ma filme mo ya nzembo mo ya fali double clic. Ah, obi nzembo mo fali titre mo fali double clic. Double clic. Jojo Ngonda. Nzembo wana mutasenga kiba komela yango film eza Jojo Ngonda. Andota mwana mastani mo boy bando bo ke so ba bogi Jojo Ngonda bando bo rapena ye. Na bi c'est bon, pas de problème, na bandi okoma filmer. Na sisi okoma filmer. Bon, faut discuter. Ba bengi a chena massa ya Jojo Ngonda en conférence.
to bandi solo la papa to soli na pesi bango idée film pas et sili et to kati Julien yo benganga bisinga bango idée na bango ya film wana ezali il faut jouer ces films ya mwindu azala loko la Irsil Pechanga parce que na minute idée na bango ezali et ba yo kana soutenir Pechanga mais bazana besoin ba fou la petit moko boye o combattre Pechanga. Donc, par rapport à Nzembo. Par rapport à Nzembo. Ok. Nabisa Massananga na clair. Nga. Na Pechanga non to sonate. Donc, ce qui comme filmé, oye et quoi attaquer. D'abord, Pechanga en tant que collègue dans la comédien. Et puis Pechanga en tant que la personne de Pechanga. Parce que bon, c'est ça notre histoire. Après, on continue. Pechanga en tant que la personne de Pechanga. Non, ça l'a monté. Et si il te vanda, après filmer Salami, tant on filme on est Salami, na kacha filme on retrouve acteur ya groupe Simba et belé na kacha filme oyo basali ya mon objectif ya ko finga Pechanga. Na boy kutanga bakombo. Luka filme on. Filme on a titre comment double clic, comment filme on ya modé. Muta comment filme on ya modé. Naïbisa benama ça moni kopo parce que liboso film là na la na bi kopo so na sali yango ana rotira pe na 1000 so mukie 1000 par rapport à un film non parce que le roi film ça demande ya jojongo na se wana jojongo na zo chambongo azo pela o chambongo na bi sere awa na ko beta pa faire payer ba 1500 3 jours de tournage après na montage on a lié bien mais le roi des objectifs au bord de la Pechanga jeton on ça ati mais film mané ko mama après on Pechanga a tindaki banani pour ba finga ba collègue na ba comédien non mon pépé après non t'inquiète Pechanga a tindaki bon comprenez toi na Congo mon pépé na ba condition passe non lukata mbongo na salsa plateau moi bien vraiment donc zambenanga o vinine vinine famille bota ba finga biso pour rien vinine zambenanga na salsa ka plateau vraiment donc soki no bina zonga après tournage wana Pechanga leka ki po afinga atinda banani ba finga comédien moko wana pe bande ko toucher na vie privée na ye wana pe bande ko toucher na vie privée na ye tu vois mais après yango to beta pe le soloté na tournage ka to kutani Pechanga singa ah mundir ba na okima solo na yo mutu mususu olinga yo oyeba te atola no mo musika mais ba bengi o cop mo boye bali ba takinga mais o boyi cop wana mais ngana tikala o bengi te pona bise Pechanga ta ko balenga cop mo boye na boyango na benga ete Alexa yango soir yango na yebisaka yo na continuer ko répéter le yo eza ba comédie belé ba banga Pechanga et belé na biso belé ka ya ba cité na mibali Pechanga ana ki star na kati na ye ana lo moboy ana ki star mo na kati na ye na lobby te ka leki baninga mais ana ki star mo na kati na ye o esalara bate belé et ça là bango ke bate ketu kote bate belé ba bangaka complexe donc alongwe na niveau ya respect comme na niveau banga voilà donc ceux qui va créer histoire genre Pechanga Kabolara Sila, ouais, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais pour vérifier Ninier, pourquoi il faut amener ça à la télévision? Les solo on a bêti au lelo na TV na bien. Personne. Les solo on a bien. Point il y a na TVD. Point peut Pechanga le bête ba tala maramou bactère ya groupe na biso mo basalinga ba ke je point le bon na TVD. Elle a trouvé normal, c'est essuyé pour ça mutu. Mais ayebi au hasard. Mais sur le plan professionnel à minimiser en haut. Après yango va continuer na ko za ba pire na sila après yango va continuer ko za bien na intel va continuer ko za bien mais check ba limite na ibisaka yo t'as dit même la plus belle femme du monde ne donne que c'est qu'elle a zoba Zoba na loba na sens insulté Zoba pour exprimer que muto za maélité en fait faut réfléchir quand niveau na ye mais marambo aussi là au moins déjà c'est ça qu'a eu mesure ya muto au sa promotion homosexualité ba sanctionner na média mukolo ezala ba crime oyo to benga ba cyber attaque oyo soki nini soki cyber soki nini un moment ba ozolango pe solution un moment ba ozolango solution ah oui
Ah oui, hein, parce que c'est... En tout cas, et ceux qui n'aiment pas, comme on a que beaucoup de fans d'Aboyna live, Mobimba, vous insultez une personne, vous parlez Mabé, et puis, vous avez combo, il y a Batumoko, famille Mobimba, Bolatisi, Bango, et les gens sont d'accord. Batumazo Beta Maboko. Où allons-nous? Mais Bazoko, ça va vite. Ah non, mais mon ami, frère, à cause de vue, il faut que Kamoli, mon ami, il faut que ta personnalité. Non, ça c'est historique, il y a Nengeni maman Olive Komara. Bazupe moi historique, il y a Nengeni maman chaîne, contenu à théâtre Bandaka. Bato bazui historique ya mangamo ya pechang eleka kala liso na BTZ ya 2016, 2015, 2016 ou 2017 bilo mwa bon. Donc calculer kaka année a sorti album à double clic. Donc muto azazoba akobimisa kaka o yazana ngona kati. Ba valeur na ye ya ngwana. Très bien, voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc Ozaka a 2 petites minutes de dédicace. Na dernier mot na yo ya mokolo alelo et je pose cette question, pourquoi seulement Makambo Nyon se tali insulte toucher na ba personnalité ba finga na papa Elombe na yokaki tozo kokuta ngo kaka so e pas midaté EC ce qui est pas SCT et pas Mamo International o bazali ba les abakouk c'est toujours ezo bima kaka toujours et pas il y a les abakouk ndé bimi na télévision biso toye tozu to banyo sala ba analyse qui en bénéficie et nani oyo azo ko dondo nango et le théâtre congolais ezo ko gagner nini na makambo nyonso. Donc ceux qui ezali bangonde ba produire buzoba c'est que bazoba yo linga tadinga la pa yo linga mbwa aganga créer lion ndenge nini. Ah OK. Mbwa fo ganga wu yangonde la kiziki mbwa na ye il faut cha wu yangonde ki mbwa na ye. Ah OK. Yo linga mbwa cha mia ndenge nini. Mais ngana boyebisa kaka bateau nyonso bazo finga surtout bateau bazo finga ba cook oyo ba se permettre ba finga papa Elombe na boyebisa bango boye na opesa bino masese mibale mpu wali anya ute attendez nini mpu wali anya ute mpu wali anya ute attendez nini mais awa bozo attaquer tout le monde lisesa mibale na opesa bino omoni yato ina nzinzi so atelemi likolo nie koniata ete koniata ete po orobeba yondo robeba continue à insulter mukobo koniata nie ezali poto kabwana dédicace na yasuka poto lokamo to kabwana yo na ngai dédicace na ngai na pesi na Jimmy Bokelo wawa ngali ngobe ngai Jimmy Bokelo luwawa que je salue wana Mokonza Bilamba lelo na boire Poutine te mutaba Satan depo na ebiga prenga ye mutozwa plateau Satan de wana master na ngai maître de l'art en tout cas merci pour na table et plateau merci pour na micro oza parmi bateau bazo chama beaucoup je crois que prochainement tozwa sous soutien pour to faire évoluer plateau obi achebino maboko achebiso maboko ne wana partenaire à master na ngai partenaire à Massanangai. Ok. Ouais. Et voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir pour moi. On va à Bakouk, Moro. Suzy Onembo. Aza Bakouk. Bakouk. Na boye. Yo dans la première Bakouk. Ah OK. Na la première mutu. Ah OK. C'est-à-dire on attend fort. Toza place on attend. Libanga ya Bakouk on attaque. Naza atana problème na mutu moko te. Ah te. Allez, tout le monde est famille Libota. Nous ne sommes pas des ennemis, mais juste des modes opératoires dans le et Zakamabe, et nuire ma famille, société, et ça la passe. Parce que même aujourd'hui, Toko Seka, Toko Kiko Sala, Oignon, Toko Kiko Sala. Mais s'il y a des personnes qui ont contribué pour la destruction de Maman Sila et son travail, et Zali Bandekonabiso, il y a les Abakouk. Heureusement, j'avais reçu une dame, une servante de Dieu,
na Bible na maboko to décortiquer d'où vient Habakkuk, qui était Habakkuk, mission ya Habakkuk ezalaki nini. Na o ya Bible na makambo ezoko salema, c'est la même chose. Mais moi différence c'est ça que parce que Habakkuk était un prophète, maman si la aza prophétesse, mais son Nzambe asalaka que maman si la aza prophétesse et elle allait délivrer Babylonien au nyonso baza simana ye wana, mais malheureusement Nzambe azala na bino. Allez, lobi ko lekalilo, merci beaucoup.